Bonjour, bandeko na biso. Émission na biso oyo bobanda kozela mikolo vraiment ebele eliki tolobela ki yango ke non émission na biso ekobanda kala minute. Émission na biso ya sika mwana botami na Witbank. Émission na biso kombo nango ezali bosolo na Witbank. Bon, lelo eza mokolo ya liboso oyo tozo yamba bato mibale oyo bomoni liboso na bino. Awa tozali na motei na biso, awa tozali na mopanzi na nga koto, tozali na mosakoli. Bon, toyebi kaka tobengaka bango na kombo ya motei, tobengaka na kombo ya mosakoli. Awa sikoyo bango moko bazali liboso na bino bako se présenter. Tokobanda liboso mopanzi na ngai ya droite kotoyo tozana mosakoli ako se présenter boyo kaye. Monte mosakoli, bonjour. Bonjour papa, bonjour. Awa ezali émission na biso ya bosolo na Witbank. Bon, bato bayebi kaka yo na kombo ya mosakoli. Sikoyo lelo liboso ya mandeko oko se présenter opesa bango vraiment kombo na yo mobimba. Merci mingi ndeko finaliste. Kombo na ngai ezali monsieur Mosakoli Kisita Baudry Steve. Wana kombo boti babotela ngai. Mosakoli Sita Baudry Steve. Bino moko boyoki mopanzi na ngai ya gauche koto tozali na oyo tobengaka motei. Motei pa azali ako se présenter liboso na biso. Premièrement, merci. Ma parole de vos pétitions pour se présenter. On a comme on a Motei Gabi Mbulungu Chisenge. Donc, on va comme la famille. On a Motei Gabi Mbulungu. La petite on a Motei. Mais comme la famille, les noms de famille, Eza Mbulungu. Poste le nom des Chisenge. C'est ça. Voilà. Ok, merci mingi bino moko boyoki kombo ya ndeko na biso tobengaka motei alobi kombo na ezali Gabi lisusu nani Gabi Mbulungu ya bino moko boyoki vraiment na sepeli na biso nyonso ndenge tozali awa na émission na biso tozokoba toujours bosolo na Witbank. Bon, sans plus tarder topesa nanu ba merci na biso na bato oyo basali keno tozala awa tokopesa merci na ye moko oyo azali réaliste oyo azali réalisateur ya émission na biso ya lelo Matrice Chamala ya ye wana nde liboso na cameraman tozana champion Tyson. Donc vraiment merci na bino muto bozali liboso ya masolo oyo. Bon, awa émission na biso tozolobela lelo ezali concernant église Liloba. Tango tozo ka bozoloba bazobenga kombo ya motei Mosakoli bozolinga boyeba bazosala ni motei ya nini Mosakoli ya nini awa tozana kati ya église Liloba. Tolinga mpe toyoka masolo ya église ya Liloba. Liloba ebanda wapi? Liloba eza nini? Ba makambo toyokaka concernant Liloba bango nde bazali awa bakobetela biso lisolo comme ça biso nyonso tozali pe ba oyo bazali kolanda biso bokoyeba vraiment masolo ya Liloba. Tokobanda côté ya droite na ngai côté ya mosakoli na biso a expliquer biso Liloba eza nini. Mosakoli, j'espère qu'on expliquer biso bandeko balanda. Merci mingi mopandi sango na motuna ya makasi oyo kondoli pona ko lakisa Liloba lakisi nini. Liloba na Nzambe ezande kombo ya Nzambe wasali konase. Tomo de na mokili bato ya pesi Nzambe ba kombo ya kanisa li bango moko. Mais Nzambe azaki na esengo te po asali mokili. Mais mokili asali bazo comprendre volonté ya Nzambe te. Avant bato ya précipité ki mingi ko sala ba église ko pesa na ba kombo ya ba ebale na ba kombo ya ville na ba kombo ya mboka de ba pesi na Nzambe.
mais nzambe amonaki moyen te esimbaki te fala luka moto moko atelemisa ye po akofongola makambo ezalaki akobomba nde à travers l'homme de Dieu le prophète Konde Pro-Dominique nzambe apesi ye mokumba makasi ya komemisa église na kati ya mokili mobimba liloba na nzambe na mosuni kobanda bali na 1995 nde balobaka 95 ezalaki kana moto moko nde ayanganisi balosambo nyonso osambeli biso na bino euti mikili ya mindele baye koinstalle biso na koinstalle mais nzambe angalaki nde noir peuple noir nde azwa vérité ya solo nde vérité utande awa ekende kuna bango nzambe apesi bango mayele ya mosoni ya kosala bituka ya kosala makambo mosusu bango molimo nzambe abombeli bango apesi bango te nde abongisi na peuple noir africain vérité ya liloba nzambe ye na mokili établi mpo tocomprendre volonté ya nzambe tosambelaka nzambe toyebaka kombo ya nzambe asali kona sete mami Moïse alingaka yeba bango na nzambe apesaki yango te ayebi ke peuple ne moko bakocomprendre volonté mpe vérité ya nzambe nde bakobengama liloba. Pourquoi biloba? Parce que dans Jean 1 verset 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nde liloba na nzambe ya kombo ya nzambe apongisa mpe na kombo na ye moko propre kombo ya nzambe ndi ya tia na kati ya mokili basambela nzambe wana asali kona se po volonté mpe vérité ya nzambe parce que bolingo nzambe na bato ezali biso te mais à travers les lois à travers prophète comme le Pro-Dominique c'est qu'on y a vraie vérité, vrai jeûne, vraie prière qui comme taquer dans l'église, azo ganga, azo sauter, azo pamoka, azo sauter, nous avons qu'on distraire nous autres, qu'on distraire bateau. On t'a dit qu'il y a quelle la libanda, ils ont qui le saboter, mais à travers prophète comme le Pro-Dominique, bien aimé des seigneurs, nous avons été initiés pour nous orienter. Vraie prière, aux amis aux apposés, aux anakimia, les moupanisango, il y a des bandits en télévision. Ok, merci. Nabande konabiso nyonso obozali kolanda émission na biso tozokoba kaka tozokoba vraiment bino moko boyoki epa ya mosakoli ndenge a expliquer biso oyo ezali église liloba boyoki bino moko ndenge apeseli biso na ba détail ndenge alobi moto oyo asalaki ke non église liloba ezala na mokili yimoko le prophète Konde topesi ye ba merci ba mbote belé na mosika place azali donc tozokoba kaka tozokoba ba question ezali vraiment ya kotuna tokolinga toyeba mosakoli olobi bien église liloba na ndenge o talisi bandeko o bazali kolanda biso awa na nini na loba boye église liloba ezali église oyo bato belé imaka trop na ba makambo belé posaka ba question concernant ba prière ndenge tomonaka na ba église mususu mais awa balobi ke non te église liloba bato basambelaka te tokoninga mpe toyeba pourquoi petit na nini oyo bato balobaka bongo toza kaka toujours côté na yo mosakoli on peut dire ça oui on a raison on a tellement raison ya koloba bato balobaka liloba sambelaka te mais nzambe ndenge asali yo ayebi ke ozali nini yo korapele nzambe oyo nzambe ayebi te tomoni lelo mama aza na mokumba mama ndenge aza na mokumba mama azokende zando oyo abengaka wenze osomba biloko leete kushe ya mwana asengaka te asomba kushe ya mwana asomba biloko nyonso mpona mwana azala bien soki mwana mpe akoli soki mwana azolela mama yebike mwana azolela nzala akopesa eloko aza nango besoin soki asenga mai soki apesa lin apesa lamere bongo nzambe asala yo mopandisango ayebi te yo folia ayebi te ke fomela nini yo korapele parce que mpe mo apesi yo tiki oza na contact na nzambe asali kona se oza na biloko kosenga ete mais bato basengaki makanisi ezalaki ya bato ya nzoto ke nzambe naza na besoin libala nzambe atino na mokili soki obali eza mokana nzambe soki obali te eza mokana nzambe soki oboti eza mokana nzambe soki oboti mpe te eza mokana nzambe donc bato batiki voi ya nzambe bakomi eluka voi eza charnel ke baveni gloire abala abota asala ba n'importe comment eza makanisi ya nzoto eza ya molimo te ya molimo ya nzoto eza ya nzoto mopanisa. Ok, merci Monsakoli vraiment na ndenge oza ko expliquer vraiment na banzi bazali kolanda biso bandeko bozali kolanda bino moko bozo comprendre pe bozo yeba na ndenge bosenga na bino pe botuni na bino epa ya bato ya liloba vraiment nazali na mopanzi ya gauche kotoyo na ndeko Motei Gabi question nanga ezali par rapport ya kosambela toujours
awa papa Mosakoli a expliqué biso na banza batunyo so bayokaki yo ko ozali motei na ebike ozali na Bible pour ba chrétien bato baza partout dans le monde ba comprendre na ebite oyo Mosakoli auti koloba awa na ebite soki okozala na oyo kobakisa ou bien okotalisa na bandeko oyo bazali kotala biso na bosolo na Witbank. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que Maïmio Soro Mosakoli auti koloba eza bongo zana eloko tokolongo la tete zana eloko tokobakisa te. Parce que makambo nyonso oyo ezosala na kati na église ya liloba na Nzambe eza hors biblique te, eza biblique parce que eza doctrine. Alors pour te confirmer makambo nyonso oyo Mosakoli alobi à ce qui concerne la prière, tokozwa livre ya Matthieu chapitre 6 le verset 5 à 7 pour la kobandela pour la bandeko bazolanda biso. Nous avons un peu de retard pour la référence pour la message en les amis. Le candidat à Matthieu, chapitre 6, le verset 5 à 7. Et comment nous bouillons? Oh, ils ont mal Jésus. Le livre est un livre à Matthieu. Donc, comme le livre est à Matthieu, mais ils ont enseignement à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, Jésus a expliqué la prière. Oui, c'est vrai que tu vas dire que non, nous ne sommes pas de la rater. Mais la raison, nous ne sommes pas de la rater pour éviter. Pour ceux qui ont qui prière, qui ont signification de la prière, nous ne battre que nous ne sommes pas de la rater. Mais ceux qui ont nous ne sommes pas de la rater parce que bazande na kozanga koyeba. Certaines personnes dans le livre ya Osée, chapitre 1er et chapitre 4, verset 1er plutôt. Zambazo Babi a un procès avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce que dans la connaissance. Et donc, ça là que Batouba na Koloba Mingi, ils ont des zanga koyiba. Or, ce qui est dans le yebi en Zambé Kassinaye, à la connaissance en Zambé Kassinaye, à Oloba Lobate. Alors, toujours livre à Matthieu chapitre 6, verset 5 à 7, on va parler sur la prière. Jésus a Zobaboué. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Toujours 6e verset. Alors, j'explique ce que nous l'avons dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Donc, au succès, la 7e verset, avec le Bible, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Voilà, enseignement de Jésus-Christ à ce qui concerne la prière. Or, il faut que il faut que tout cas que ça la déplacement au limite la balabala donc aux s'installer pour battre en tout cas église voilà ba ko samba ba samba oh ça qui a été Jésus a dit battu non sur la sala le sambo ya bongo abengi bango baza banani ba hypocrite on veut le sambo lui ba le sambo na ye na église té parce que tant que la prière c'est quoi ba ba sambo la makasi na malobate. Mais un vrai adorateur, un vrai mosambe, il va y avoir le sambo na un comportement. Donc, ils allaient là que ça va battre un peuple que, en tout cas, fort au cerveau, azam mosambe la solo, assemble la solo. C'est pourquoi je vais dire que les sambe la bose a une hypocrite. Or, hypocrite va sembler la comment? Hypocrite assemble la télé manière Jésus a expliqué. Hypocrite assemble la bakwe, il y a ba rue. Hypocrite assemble la ponzamba mo la tête azo sambe la mais pour battre na ke azo sambe la. C'est pourquoi Jésus a expliqué prière dans la 6e verset dit mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui va dans les secrets te les rendra. Et ça enseignement je vais donner pour enseigner d'une manière spirituelle. Mais nous avons une référence nous avons foutu dans la chambre salon le quoi Jésus le baki. Si on semble à côté de la chambre quand la porte, il est à côté de la chambre quand la porte, mais prière dans la chambre, ils ont dérangé bateau dans la salon. Oh, ils ont rire. En prière solo,
nzambe alingaki ntango tozosambela losambo wana ebelange bavoisin te ebelange mpe bavoisine te ezala losambo ezosalema na secret. Or so tali na nzoto ya moto secret ya moto evandaka na matoi te, secret ya moto evandaka na makolo te, secret ya moto evandaka na mutu te, mais na nzoto ya moto secret ya moto evandaka nde na motema. Or chambre bazolobela awa eza chambre ya chambre te, porte bazolobela eza porte ya porte te, mais chambre bazolobela eza au fond du cœur. Parce que nzambe atalaka apparence ya mutu te. Pour bato batalaka l'apparence, ya moni ba français baloba l'apparence trompe. Mais nzambe atalaka au fond du cœur. Pour ceux qui sont disposés motema na ye, avec la bolinga tout le monde, voilà mutu wana nzambe azo considérer. Parce que bato mususu so tali l'apparence na bango balati poso ya meme. Pour pas distraire ka public mingi kwana yemba, mais la tasse na bango baza ba kosi. Or vraie prière ezala maloba te. En priant, ne multipliez pas de 20 paroles comme les païens. Donc, nous sommes le sambo ya biloba loba. Nzambe nanga kitisa moto. Fire au nom de Jésus. Ba bing bon baza ba païen. Si vous voulez expliquer que vraie prière eza maloba te. Or la vraie prière eza bizaleli. Donc muto sambe la ramakasi que ba considérer que ça mo sambe la soyo. Donc, si vous avez il faut que vous ayez malam. Si vous avez tombola, vous avez vous avez sala conduite na yo malam. Il faut que vous changer conduite na yo otambola na kobanga nzambe. C'est ça la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Un secret à muté vendre na motema, nzambe atala na motema ya mutu. Voilà prière ya solo ya wana. Donc on sala malamu na mokili. Ozo sunga ba veuve, ozo sunga ba orphelin. Ozo na molimo na pe la batumawa. So muta sale mabe, ozo ici belamu, c'est ça la prière. Prière eza malobate, mais prière eza ba bon acte. Prière eza ba bonne œuvre. Eza mutu ya komikitisa. Voilà la prière notre voilà. OK, merci. Nabandeko bozali kolanda biso tozali kokoba kaka. Donc bino moko boyoki motei ndenge a expliquer biso prière tina nini botlobaka kenon liloba basambela kate mais boyoki bino moko c'est quoi la prière apesi biso ba verset biblique oyo biso nyonso toyoki awa. Donc pona koloba bien eza été prière oyo bandeko basalaka ya koganga ya kotelema oyo biso nyonso toyebi. Donc eza prière moko ya ba hypocrite. Ceux qui te comprendre bien eza prière ba hypocrite. Sikoyo motei na banzi bandeko balandi biso bazoyoka vraiment ndenge otandeli bango ngo expliquer bango ngo très bien prière eza nini. Donc na tuna yo lisusu ndenge outi koloba awa te na ndenge o expliquer biso kuna ko prier dans le secret. Sikoyo ndenge expliquer biso que non prier dans le secret eza makambo oyo nzamba azali komona na motema pe maloba oyo ezali kouta na motema na yo moko sans que non oganga sans que otalisa batu. Bon na ndenge tomonaka biso na mokili donc tozana ba religion ebele. Tozana ba christianisme, tozana ba bouddhiste, tozana ba musulman. Donc biso nyonso toyebi ndenge to vivaka na mokili o. Siko en tant que liloba toza na mopanzi nini na kati ya religion vraiment na mokili okoyebisa biso toyeba liloba baza mopanzi nini. Merci pour la parole. Liloba eza église ya ba chrétien parce que Jésus mo babengaki mon Christ. On va tenir sur au Jésus, il faut bien d'abord ba chrétien. Tu vois? Donc, on nzambe la monde, pour ça nzambe la moki, nzambe alinga ki l'église za ebelete. Le morceau qui l'église est comme ebelé, au moins a venu encore 10 églises, a venu encore 20 églises. Parce que bato balingi mbongo, bato mingi bakomi kota la intérêt personnel, moto alingi atongi sa poche na ye, moto ata l'intérêt na ye. Or, Jésus a qui pour l'intérêt personnel, Jésus a qui pour l'intérêt général. Nzamba za nzamba désordre te, ndeba comme la Bible. Nzamba za nzamba ya ordre. Pour ça, nzamba na monde, nzamba na qui l'église est belé, les autres sont l'église est belé. Bon, il y a ça parce que l'église est comme belé. On est mabé ekita, mais chaque jour mabé zokoba, mabé zomata, bat bazo bomana, bat bazo inana, bat bazo sala mabé, mais l'église est comme belé. Important c'est l'église wana ezani na moki.
or ce nzambe alingaki église ezala moko mpo mabe esila donc odemana esila koyina na esila mais effet ya ke l'église ekomi ebele c'est pourquoi ozomona mpe mabe ezokoba kaka or mabe lelo mingi ekomi kosala mingi kaka na baéglise mabe nyonso libanda te c'est pourquoi Jésus alobaki mingi bakoya bakoteya na kombo na ngai bakosakola na kombo na ngai bakosala mpe bamiracle bakosekisa mpe bakufu bakoka mpe bakotambola baveugle mpe bakomona mais attention bato wana bokoyeba bango ke baza basali na ngai te na nini na babilembo na bango na bambuma na bango baza bato bazoservir nzambe te bazoservir leur propre ventre or nzambe mposa na ye susi ya nzambe ezalaki na monde église ezalaka ya moko parce que église ezalaka ya motu te église ezalaka ya nzambe soki église eza ya nzambe en réalité en vrai Dieu église wana il faut ezala na kombo ya nzambe parce que lelo baéglise tozomona lelo na mokili eza so na bakombo ya nzambe tomona église oyo na kombo nango église oyo na kombo nango église oyo na kombo nango finalement tozokende wapi sikoyo ndenge mosakola oto ekoloba nzambe oyo asala likolo na se aza na bakombo mibale misato te nzambe aza kaka na kombo moko or kombo ya nzambe c'est la parole parce que Bible connaît bien dans Jean chapitre 1er verset 1er au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Moïse nzambe aponaki watindaki mission pour qu'il libérer libote ya Israël Moïse ayeba comment nzambe te Abraham ayeba comment nzambe te Isaac ayeba comment nzambe te Jacob pa ayeba comment nzambe te makambo tozoloba oyo il faut confirmer la Bible pour bato comprendre makambo tozoloba est-ce que réellement eza la Bible oui so tozwi Exode Exode pour moi que Moïse Jacob Abraham bayeba comment nzambe te tozwi Exode chapitre 6 Exode chapitre 6 verset 2 à 3 nzambe azolobela nani Moïse parce que Moïse azalaki na posa à découvrir ayeba comment nzambe eza nani on a kala bandeko benga nzambe kana kombo ya nzambe na kombo ya Dieu mais ce que dit Exode chapitre 6 verset 2 à 3 nzambe azobisa Moïse na Bible Dieu parla encore à Moïse et lui dit je suis l'Éternel. La 3 elle dit je suis apparu à Abraham à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. C'est que nzambe wa sel ko la se azaki na kombo mo ezalaki kati na ye ezalaki éternellement o Abraham Isaac Jacob Moïse batikalaki jamais koyeba yango mais nous sommes tous les pasteurs tous les prophètes tous les docteurs tous les évangélistes bon biso que nzambe wa sel ko la se azala ba kombo ebele en réalité nzambe azala na ba kombo ebele te nzambe azala na kombo moko kombo wana o nzambe azala na moko wana ezala Abraham ezala Isaac, ezala Jacob, ezala nani atikala jamais koyeba yango. Les seuls bato bazwi grâce ya ko découvrir kombo ya nzambe na monde ezala ka bato ba yambi milonga bato bandime milonga à travers mutu moko otoyebi na kombo ya prophète comme Paul Dominique. Oui, kombo ya nzambe ezala milonga parce que kombo ya nzambe ezala milonga ba komi milonga ngo na verset 1 na mukanda 1. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 19 verset 12 à 13 ndesiko place to va découvrir kombo oyo nzambe abondelaka bato ya kala o Moïse o Jacob o Isaac o Abraham bayebaki yango te kombo wana siko ezalaki caché na mukanda ya Apocalypse chapitre 19 le verset 12 à 13 de place kombo nzambe vandi to mekana kotanga yango bandeko bazolanda biso so bazali na babik bazala ba Bible bazala ba papier bakokoma yango po ba découvrir kombo ya nzambe ya solo oyo mokili mobimba ti lelo bayebaka te lelo bapesa nzambe bakombo o Jehova o Rabbi Elohim El Shaddai tout ça eza na bakombo nzambe te ce sont des titres d'appellation bato nde bapesa yango nzambe bon en réalité le vrai nom de Dieu est vendu dans le livre ya Apocalypse chapitre 19 verset 12 à 13 bakomi boye Jean a eu révélation la île de Patmos a dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Azo détaillé le lenge nzambe azalaki po mokili mobimba mutamona nzambe azate. Parce que nzambe ngo bazo expliquer le lenge azalaki yo na Bible. Bakomi babi azalaki ndeli. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Okay. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Babi il avait un nom. On a bien précisé que Dieu, nzambe azalaki na kombo moko. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Mais la 13, et il était revêtu d'un vêtement indécent, comme on est en haut. Son nom
babi c'est noté son nom est la parole de Dieu. Bon, ce que vous avez fait, comme vous avez fait, comme vous avez la parole de Dieu est au la lingua la liloba na nzambe. Nzamba za la bakombo misa tuté. Azaka na bakombo balete. Nzamba azaka na kombo moko. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, son nom est la parole de Dieu. Mais nous devons comprendre que le là, comment Nzambe za liloba. Nzambe, église ezaka mututé, église ezaka Nzambe, c'est que église le ya Nzambe, il faut ezana kombo Nzambe. Ce comment Nzambe na liloba, c'est qu'il faut bien église ni. Liloba parce que église wana ezaka mututé église ya Nzambe. Ok, merci vraiment. Nabande ko bazali kolanda biso, bosolo na Witbank bino moko bozo ka masolo ndenge zo beta ma vraiment tozo ke nango bien. Donc ya ko sambeza te ba preuve ezozala bazo formuler la biso Biblia bino moko bozo mona vraiment ndenge tozo expliquer makambo ya liloba na Nzambe. Bozo comprendre donc liloba bazala ka ba chrétien comme tous les chrétiens, mais ezakaka makambo ya ko comprendre pe ya ko solola pe ya ko yeba lolenge ya ko expliquer mokili ndenge makambo esalama na bonzambe na masolo ya prophète Konde ndenge ndeko mote ya uti ko expliquer biso ndenge prophète Konde azwaki révélation na masolo ya église ya liloba. Donc na mopanzi na nga ya droite nazongi lisusu epa ya Mosakoli. Mosakoli, yo mutu okambaka église ya liloba awa na Witbank. Oko expliquer biso et biso batu bayeba c'est quoi la prophétie. Prophétie. Donc batu ba alors parce que lelo na Witbank batu bangi koloka lisolote ya mutu comme prophète. Prophète tel a kobima boye okomona batu nenge bazoya bazo vraiment bazo tika ba misala donc bazo kaka bamona wana babona muto lorsque tozoni nga toyeba prophète c'est quoi la prophétie. Il faut que talisa bande ko bayeba surtout mini biso bato tozali awa na Witbank Mpumalanga ou ezali province moko ya Afrique du Sud. Oko expliquer biso. Bon, merci mon padi Sango. La vos prophétie à malamu, ils allaient bien enseignement. Prophétie à malamu, ils a Bible, parce que Bible c'est au Kangama, Bible formami, de prophétie. Prophétie, batu balukara na mokele, même nganga, ngebi nganga ta sakolaka. So quoi la différence la prophétie ya mokili, na prophétie en Nzambe. Prophétie en Nzambe, ils en attendent où eko kisamo kezali. Mais prophétie ya mokili, ba sakola yo, pe ba kosa yo. On va distraire même dans le monde. Prophétie a science à tous les ministères. Prophétie ya Nzambe et bang sakate. Prophétie ya Nzambe et kangabandokite. Prophétie ya Nzambe et kapola la famille. Prophétie ya Nzambe et 552 familles. Mais le prophétie na mokili et ko kapola famille et au diviser ma pota. Prophète a sakoli montoke donc zana mutasala ko boza papa na yo. Carrément au kaboli famille. Mutasala ko boy eza mwasi na yo. Carrément au kaboli famille. Mais prophétie de Bananzambe nde yala kobongisa. Ezo kebisa moto ke papa ke bali bulu ezali boso sote yango. Papa ke belo ko be nzela be okenete nzela be ekene. Prophétie kaka science ya ministère à tous les sciences. Ya ministère moko eza caché o nzama laksa na basakoli na ye. Mais banganga pe benga basanga pe bazana mokili bazo sakola mais rien que pour na ko diviser non pour na ko sangisa ripota. La canci comprendre bien. Merci beaucoup Mosakoli to landi biso nyonso bino moko boyoki bo comprendre ndenge masolezo kende Mosakoli a expliqué biso prophétie lolenge ezali. OK, mama na biso ya likambo oyo tozoninga un peu to silana bandeko oyo bayokaka vraiment église liloba boye to c'est comme si il y a monande et ça la keno tu vas comprendre vraiment. Donc il y a batu mususu bazo expliquer ngo lolenge na bango lokola nazana bino mibali awa tozali na motei pe tozali na Mosakoli bako ko expliquer biso eloko vraiment mokili mobimba batunaka donc concernant église liloba. Bon motuna yango ezakaka
makambo ya boli musuni ya misuni nebi ke biso nyonso toyebi Congo mobimba partout dans le monde bayebi ke no bato basambelaka na église liloba baliaka misuni te mais alors misuni eza eloko bazali koteka yango partout dans le monde bazali koteka yango na ba marché bazali koteka yango vraiment partout dans le monde ya ndenge tozali koloba toujours concernant masolo ya bato nyonso na mokili ndenge bayebi église liloba eloko moko oyo ezalaka mituna partout koyeba pourquoi église liloba baliaka misuni te alors misuni eza bilei oyo bato bazali kolia na monde mobimba bazali koteka yango partout bato bazali kolia na kobanda liboso côté nanga ya gauche awa epa ya motei a expliquer biso pourquoi bilei ya misuni te. Merci pour la parole à ce qui concerne la viande. Pourquoi la liloba il y a la missionité? Les amis, tout là où il y a la mingi, tout là où il trop, même en plein kit, pour la ligne, il va la missionité. Parce que les amis, je vais vous dire que non, il va la missionité pour les bandoki. Alors, je te dis que il va la missionité. Parce que ceux qui nous ont pas avec le papier, c'est un bon, on a assez à répondre, assez à matembelete. Assez la épée sauter, assez la madé sauter, mais assez la sacrifice. Or sacrifice, ils ont la maquila. Si on t'a ligne Amazon la maquila, il dit ça la maquila, les gazans la maquila, moutupé à la maquila. Alors pourquoi il ne va pas la missionité? Il ne va pas la missionité parce que Nzambe dans la salle qui mokili. Depuis dès le début, la jardin d'Éden au commencement, Nzambe appelle ça la moto, missionalité. Alors, madame Nosso Zoroba, tu vas appuyer la Bible dans le livre de la Genèse. Dans le bateau, on a dit le candidat de la Genèse, chapitre 1er, ton Genèse chapitre 1, le verset 29 à 31. De Bandeli, Genèse chapitre 1, verset 29 à 31. Et dans la Miboué. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dans la première étape, Nzambe a adressé par Adam et Ève. Parce que Nzambe dans la salle qui moutou pour représenter, Dieu créa l'homme à son image. Alors, quand Nzambe asali mutu, parce que Nzambe asali mokili pendant 6 jours, Nzambe apesaki mutu biloko ya kolia na 6e jour. 7e jour, Nzambe asalaki so eloko te babi ezaki jour ya repos, Nzambe apemaki. Alors 6e jour Nzambe siko apesaki mutu molei, siko bilei ni Nzambe apesaki mutu anda. Est-ce que ezaki Thompson? Est-ce que ezalaki ngombe? Est-ce que ezalaki ngulu? Non. Abi Nzambe awi apesi mutu matiti alia et servir lokola nourriture. Eza phrase. Or biso bato tanga toyebi que phrase sur le komami bache point, c'est que phrase doit le servir. Suki. Or celui bache qui virgule, c'est que je continue. Mais pourquoi bache point, c'est la première étape. Nzambe azo pese pa ya mutu. Et on savait qu'on représentait, on savait qu'on imagine la mokili. Adam abi apeseli matiti alia et servir lokola nourriture à ce point. Déjà c'est comme sous Nzambe abaki ça parce que Bible commune n'ajoutait rien, ne retranchait rien. Ce qu'on a connu dans Nzambe assuré dans la 29 t a quitté la 30 poto souka la 31 abi et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Voilà le 30e verset. Vous allez m'expliquer clair. Abi, après si moutoalia matiti et servir le la nourriture. Mais ensuite, il n'y a pas moutou. Tu as moutou la paix, mon abon, moutou paix, ma habité. Attends, il n'y a pas de paix, mais de paix, à la paix, ma bonne moi. À mon il n'y a pas la paix, ma bonne moi. À mon il n'y a pas la paix, ma bonne moi. Après si peu bango matiti eza couleur noire te matiti eza couleur bleu te mais après si bango
herbe oza couleur nini verte pour servir bon le quoi nini nourriture voilà bolingo ya nzambe bolingo ya bato eza limité mais bolingo ya nzambe sikoyo ekontinue ti epai ya nyama epai ya ndeke ti epai ya mbisi mpo nzambe ata abi bango mpe bazaka na souffle moko eya en soi un souffle de vie donc pema oyo pemaka pema oyo ngana pemaka nde pema oyo nyama pa pemaka pema ndeke pa pemaka pema mpe mbisi apemaka nzambe atali na bolingo na ye bango babi que Dieu est amour azwi mpe apesi mpe bango herbe matiti balia oyo eza couleur vert mpe servir bongo nourriture. Dans la 31 verset, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Donc, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Point. Donc, 6e jour, on a dit clôture, il y a des on a appelé qui pas ya moto. Alia, appelé qui pas ya mbisi. Alia, appelé qui pas ya ndege. Alia, et pas ya nyama alia. Parce que place ligne oyo, parce que ça début, et ça commencement, ça maza zobate. Donc, les bandés, babelo, on a ce qu'on bandé, nango source nango. Place de mutu nango, et ça là qui na jeunesse, les places nzamba bandaki sont copés à mutu alia. Matis nambu mandeke na mbisi na nyama bande donc il y a la place moto nzamba bakisaki que non boliana bobe mana solo yotinzala muninga salabe na swana ezati merci. Ok, merci vraiment, merci Binumoko Bozali Kolanda, Bandeko Bozali Kolanda. Émission na biso ezo continue toujours boyoki ndenge motei ayamboli bien concernant Bolé Misuni. Donc Binumoko Bozomona ndenge makambo ezo kende toza na bino pe tolobi bosolo na Witbank lokola tolukaka bosolo bokomona bosolo pe bokoyeba nini ezali koleka vraiment na makambo na biso tokosolola o pe tozali kosolola awa concernant église Liloba pe toza kaka na lisolo ya Bolé Misuni tozalaki pa motei a expliquer biso yango très bien sikoyo toko kende epaya monsakoli a expliqué biso tango to tanga ka Bible babeta la lisolo ya Jésus-Christ ndenge a multiplier ki ba mapa pe a multiplier ki mbisi na ebi ke mbisi pe ezali musuni siko ba obalia ki wana bon bazalaki batu to bien ezakaka eloko Yesu asalaki amopo na asala kaka ndenge amonaki Bolenge Sengelaki. Merci mingi Mopandisango na motuna yotuni. Motuna sur motuna et yango nango ezali parce que le bas ezoko la sabatorialité ya mokilimios o ezali bombama et puis mona posa. Christ a doté à sa malamu. Ape à sa malamu. Ba apôtre, ba disciple, ba ko se plainte na Christ que libota bazana nzala. Et nous avons lié ezate. Christ azalaki na mapa te akipe na mbisi awuta na ndako te po apesa bato ezalaki te ezalaki mbisi na mapa ezalaki mama moko amemaki mbisi na ye tukomi na mapa na ye mpona kolesa mwana na ye ntango Yesu ayebisi baapôtre boza na nini ya kolia baapôtre bake koluka baye komona mbisi wana na mapa nde baye na Kristo eza na mapa na mbisi Yesu azwi mbisi wana mapa atondi pa Nzambe ekomi ebele bali eloko wana ti lelo bato bakoma komituna nango makasi tozona exemple na mosuni eza lokola pasteur soit na église osala lokola prière bato bana nzala eza na mama moko amaki soit biscuit na ye obe chips mpo na mwana na ye pasteur azwi yango soit atondi ya Nzambe atomboli yango atondi yango bato bali eza pasteur moto amemaki ti palesa bango te mais ezalaki mama amemaki mpo na bana na ye nde bayebisi kaka na mwa mbisi na mapa nde Christ abondeli bato bali akango mais eza tango bali yango ba déborder que même etikalaki ndamo etikalaki pe ezalaki suna esika otati donc ezalaki Christ apesaki bango mbisi na mapa bali ate ezalaki mama memaki mpona mwana na ye solaki nzala pesa ye nde Christ boza na nini ya kolia boza na mbisi na mapa nde Christ abondeli yango ya multiplier yango mpona volonté na ye te so amemaki ndunda multiplier alinga multiplier ndunda
chaque maki et penguba alors penguba mais comme si maman zaki na mbisi na mapa ya mama mitibeke mbisi na papa mbali yaki zaki volonté à crécité et qui volonté à battre. Donc parlant au niveau koloba était bilé ozala ki pona mama na mwana na ye ozali mbisi. Bon, pourquoi pas Jésus-Christ alinga ki pe aboya que ole a multiplier kaka lipa ya pamba aboya na mbisi parce que mbisi eza musuni oyo et seigneurilité que no batu balia ye nzambe po toyebi que Jésus-Christ azali nzambe ye moko nzambe pourquoi alinga ki batu balia lisusu musuni tant que ye apekisi bele ya misuni. Mais tant que vous que non bilé wana ezaki akoka ki pe koyebisa mama wana que non te na place oyo to ko multiplier kaka lipa ya pamba que non to multiplier mbisi oyo ezali musuni. Oko expliquer biso place wana très bien. Oui, mon pas sango ozana raison ya kotona mutuna kotala bien tant que Christ avait na ba apôtre na ba disciple nyonso na to o wana ki ya ko na rigueur ya koboyisa misuni ya kosala ke botika boye ezali na temps ya Dieu le félicité Christ ayeba yeke non ya kokende consolateur ya ko consoler bateau ndako parler que rien que pour na péché parce que akutaka mibeko ya Moïse ya qui dit commandement ay kotango amour de Dieu et amour du prochain mais tant que Christ azaki na bango même apôtre Pierre azaki mulobi na bambisi abina kotika na kolongolo mulobi bambisi okoma mulobi ya bato okoma pécheur ya bato so pécheur bambisi te mais tant que Christ azaki na bango bato bandiaki na bango mais Christ alobaki bien na keina kotinda bino consolateur avoir ko consoler bino sur péché donc péché ça ka moko ya ko boma souffle de vie le péché Christ avec na keini na kotinda bino consolateur ko consoler bino a parler mo ka quelqu'un qui na péché des consolateurs on est mieux mon centre travail pour faire du compte de problème et pour l'accès makamuna ko fondre makamo vérité à solo za ke caché et za na poleni. OK, merci Mosakoli na ndenge o expliquer ba to bazali kolanda biso bandeko bozo ka toujours concernant collier à misuni totindi boiti ko kandenge Mosakoli auti ko expliquer biso awa sikoyo nazongi epa ya Motei sikoyo yebisa biso etomba to problème ya ba o bazali kolia misuni bakozwa litomba nini lifuti nini bakozwa toyeba bandeko bazali kolanda ba explique ba comprendre que non ce que les musuni peut-être que le moko boy ko komela yo boy na boy tozolinga siko toyeba. Bon, merci toujours pour la parole ndenge bozo sur la biso pour la côté ya liloba ya Nzambe na mboka ya Pumalanga précisément na Westbank pour bandeko ba comprendre pour bazala un peu na bososoli. En réalité, quand nous sommes Jésus a été péché, mais la parabole, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je fais la mission de la croix au Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans la Bible, on a trois Jésus. Mais Jésus, au but de Adoraka, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on a dans le monde, a été péché la parabole. A été ouvertement, donc, à fond, là, qui a été, c'est moi qui caché pour là. Après, parce que le premier temps, il va pas travailler dans le cabine de l'orphelinité. Mais il faut qu'il n'est pas consolateur. Donc, si on a été consolateur, mais si on a été cela est à convaincre mon kili à ce qui concerne quand nous avons dit le péché au sein de Dieu. Alors, quel péché? Parce que votre souvent là, que non, Adana El Basara qui lui soum. Alors, quel est le péché là? O Adana El Basaraki. Même si on interprète Adana El Baliara Mbouma. Mais surtout nous Mbouma, on comprend Mbouma. On tire le mot de comment Mbouma. Même si on dit non, Adana El Basara le soum, Basara et Kobo. Oh, ils n'ont pas Kobo. Mais pour nous, les autres ont des sociétés dans les soum Adana El Basaraki. C'est là qui consolateur à l'église, le banalisé, et à travers un moutomoko, prophète que des problèmes. Donc, sans la moutoua, il y a la mission. Jésus a bombaré, mais il y a le bac sur la yé, avant le ballon, avant le fond, avant le bon côté. Parce que sans la moutoua, il y a la mission. Donc, moutoua, il y a la mission. On a les gens toujours flattés, toujours bien battus, donc moutoua, il y a la mission. Vraiment, ça, on a des affaires. À mon embêté. Donc, moutoua, il y a la mission. Par le royaume des cieux, exacté.
parce que babi eza péché ezala impardonnable. Donc magamoto soloba il faut que na la Bible poto yeba sort ya bato o banyara misuni parce que mutu nyonso anyara misuni bandeko nyonso besoin di baku ya na biso bato wana bazala problème sérieux na nzambe. Tozuna mukanda ya Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22 verset 13 à 14. Bazo parler si bato banyara misuni so la bango ezamine. Est-ce que bazo la pardonner? Est-ce que nzamba olimbisa yango to olimbisa yango te? Maloba ngoza maloba ya nzambe. Nzamba abiboye na Ésaïe chapitre 22 verset 13 à 14. Nzamba abiboye. Et voici de la gaieté et de la joie. Tala ko sepela na esengo. Yamuna mutsoki ake wenza sali wenze. Mukongo wabi ke baolia musuni na ndaku. Tout le monde azaka na gaieté, azaka na joie. Azo sepela po abi journal et vraiment ndaku olia bien. Babi voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs. Bako égorger la bœuf et l'on tue des brebis. Bazo ma brebis. On mange de la viande. Bazo lia musuni et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Malbaïse nzambe. Batuno so balia ka bamelaka la même masanga y compris. Belia bomela lobi to kufa. Mais na 14 nzambe a insisté à Bible. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ces crimes ne vous seront pas pardonnés que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Mais batuno so balia ka misuni. Be ba yango ke son na bino na mokola su ke za mort. Parce que tu as la mort charnelle, tu as la mort spirituelle. En réalité, sur le plan charnel, même au thé, à boyer, à Koufa. Mais pour ça, nous avons ce que nous avons. Si nous avons donné le Koufi, mais nous avons la carte, il y a mon tomoli, mais nous faisons la place, il y a na lola, na likolo. Si vous Satan a dit pour étouffer, à Kangamini, mon abato, mon anzambete. Ce que vous avez dans le mouvement, il y a qui pour à dévoiler secrets, à qui cacher dès le commencement. Mon temps de bien le prophète comme le pauvre Dominique. Avec ça, les sous moi à donner F basalaki. Les sous moi les amis, bah autant qui souffre de vie, bah les gens moyen maté. C'est pourquoi tant Jésus y a qui, jamais Jésus a bien que agneau, a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais tu comprenez qui était pourquoi Jésus a été moqué. Jésus a dit aller sous la carte la moqué, tu comprends aider. Il y a longtemps monsieur le Seigneur a dit le coup là tu comprendre l'intérêt que on y a on convient que quand tu as les sous les amis qu'on y a moussou. Il y a même la 10 commandements de Moïse et le commandement moko ba commis ne tuez point. On mutu soit de maraniama. Amona nzambete. Mutu soit de maramutu. Amona nzambete. Parce que Bible a sali comparaison ya mutu na nyama. Na Ésaïe chapitre 66 verset 3. Ésaïe chapitre 66 verset 3. Bakomi boy. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Donc mutu azo immole bœuf. Donc yobo marangombe kataka ekingo. Obo maramua kataka ekingo. Obo marangulu. Et même chose katake kingo. Lorsque nenye mwana mutu oya bomi mutu asali crime abeti mutu masasi achubi mutu mbeli azu pozo chebi mutu ali akufi donc nayo mutu bomi mutu nayo mutu bomi nyama bino mibale osali kaka lisumu moko boye bakepa ya nzambe nza bokozala impardonnable donc nzambe akotika la kolimisa lisumu wana te tibo okufa. C'est pourquoi liloba ekote ya batu vérité que non mutu nyonso aliaka missionner pitié et vous allez. Donc pitié, votre grâce et ça me dit sommet aux envies de tout le monde en aboué. Votre grâce wana et ça me dit sommet au thé. Nous devons comprendre à votre ça sera confirmé au niveau. Mais ceux qui ont eu qui m'a comme thé et qui ont respecté à monter aussi à monter et pas que ce soit confirmé par nayo et pas ensemble vous allez. Donc votre monsieur va y avoir monsieur sort na bango et ça en faire. Donc le monde ensemble était. Parce que nous avons la missionné, à ça n'a pas réparé en santé. Merci. Vraiment, bande konabiso, Bolandi, émission, Oro, Bosolo na Witbank. Bosolo na Witbank. Tokomi presque na suka, il y a émission na biso, Bouti Kolanda, Ndenge Motei, Aouti Kokundula, pe Atalisi biso, Oezali sort. Tomba et abati nyonso baliaka misuni donc o nyonso ayebi kaliaka musuni et tomba na yo ezali lifelo
autolobi na lopoto enfer. Donc koba toujours ko tosa maloba ya Nzambe pe kotangaka Bible tongo midi pona ko comprendre makambo ya bonzambe. Donc vraiment merci na biso nyonso oyo bozali kolanda émission Bosolo na Witbank. OK, na banzi biso nyonso tolandi émission oyo Bosolo na Witbank. Tozali toujours na mutei na kosukisa motei ozali mopanzi okopesa nini oyo ezali lokola conseil na bandeko oyo bazali kolanda biso. Vraiment merci beaucoup pour la parole. Conseil ouvert c'est pas bandeko so bazui donc oyanda biso na ntongo ya lelo Nzambe asengi tozaka na bolingo parce que bolingo nde eleki nyonso bato nyonso bazwi ntango ya kolanda biso tosengi na bino bozala bomoko parce que avec l'amour nde opesa accès un jour au la vie éternelle. Sa bolingo ata elataka kitoko oliaka kitoko omolaka kitoko so oza bolingo te omona Nzambe te ata otambolaka na mituka ya chere oza na mapango osoma na Afrique du Sud bapesa bakombo ya ndenge nyonso mais soki ozangi amour omona Nzambe te. Yamoni Jésus avant que ne dépend na ye atikelaki badisciple mbongo te atikelaki badisciple bilamba te matikelaki bango amour abi aimez-vous les uns et les autres. Yamoni base de l'église oyo ezaka bolingo donc bolingo nde eleki nyonso okozanga mbongo mais soki oza na bolingo Nzambe osepela na yo okozanga mpe bilamba ata ezangi ya kolia mais soki ozanga na bolingo ya kolinga bato nyonso y compris na nyama na mbisi na ndeke présence ya Nzambe mobimbi kozala na yo okotikala mpe kozanga eloko te Nzambe ozala berger na yo ndenge Psaume 23 akomi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Yo soki oza na amour oza na bolingo ya Nzambe na bolingo ya bato vi na yo mobimbi otikala kozanga eloko te soki bato bakoma kozanga lelo bato bakoma kolela bakoma komona pasi parce que amour eza te bolingo eza te bato bakoma kotala intérêt personnel moto aza na eloko mais po akabela ndeko na ye azomona yango ndenge azosala lisumu eza nango lisumu te mais eza amour eloko oyo Nzambe atiki na kasi na monde mpo bato bazala nango mpo tozala bamoko force ya Nzambe esila biso. Conseil ngana pesa na bandeko yango wana vraiment merci beaucoup na bato nyonso oyo bazwi makasi bazwi opportunité na biso à travers émission ya tonga lelo Nzambe wasali kona se apambola moto nyonso. Amen. Merci vraiment merci tokomi na suka. OK, donc koto yo tozali côté ya mosakoli awa moto ya uti koloba likambo ya bolingo comme conseil na bandeko bazali kotala biso awa toyebisi toye côté ya mosakoli ayebisa biso pe kwa koki koloba pona bandeko bazali kotala biso lokola conseil. Merci mopanzi sango Nzambe tukasunga abatela pesa so kimia pe pikomolende ya liboso kola pambola yo likanisi ezwi ya koluka basala Nzambe loki mokilite loki na basala Nzambe pona kosala émission na bango tuka Nzambe sunga yo tuka abaksa encore mayele pe kosala so mosala ya kimia Continuons à avoir une émission dans Dakwazali, il y a malade et hôpital, en tout cas opérer miracle. Parce que tu parlais combien mototé, parler quelqu'un qui combien d'ensemble sali connaissait. Donc merci na mukimobimba, na mboka mbya Pumalanga, na émission na bino na cameraman en tout cas na yo, ndenge bossa si prise bossa en tout cas marqué na mutema en tout cas, nzambe en tout cas akoko ça weza posa na yo, abattre la bino partout aux allées. Amen. 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 Na liboso na biso bomoni awa ye moko avandinga moko nazali koloba awa kombo na ngai ezali Nestor Mukendi ya navandi na Witbank na province ya Mpumalanga o ezali moko ya province ya Afrique du Sud ya awa bandeko na yambaki na yebi ke ba pesaki bino ba kombo deja toza na Motei Gabi pe na Musakoli Bodrick. Merci na ba nyonso balandaki émission oyo pe merci à mingi na réalisateur na biso oyo ezali Matrice Chamala pe na cameraman na biso ezalaki champion Tyson sans oublier na pesi ba merci na couturier na biso ye moko Gaël babi Gaël yende couturier makasi na kati ya Witbank. Vraiment émission na biso ezali kaka te pour na koyamba ba tei ou bien ba tu ya église
tozali na babiloko ebele yoyo bokoyeba na mikolo koya. Tozali na masolo ya politique pe, tozali na babiloko donc ba musique partout, donc ezali eloko ya sika ebotami na Witibank. Merci na biso nyonso na baye balandaki émission oyo. Merci vraiment, Zambe abatela biso. Merci beaucoup.